La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bande onanga tolanda video onazotie la bino tolanda video o bomoni mupanzi na otiki la bino tolandango après na ko continuer na lisolo nanga eza pasi pe mawa pona bande ko na biso ba congolais bande ko epesi pasi na ebisi bino boko ki jamais ko supporter likambo oyo eza pasi pe mawa na yoki pasi na motema nanga yango na yeto kabola likambo na bino eloko nini oyo komeli papa oyo tolanda na toyoka ye nanu tolanda nazotikela bino sikoyo tolanda ye nanu tolanda nanu nzembo na ye tolanda makambo nyonso ya ye après ngana bino tokoya na analyse na biso mais na yoki penza motema pasi pona ba congolais nzamba sunga eza pasi pe mawa tozokende wapi mboke ezokende wapi bandeko tozo kende wapi o likambu nini bandeko nanga pasi tolanda ndeko papa obuti kolanda a imité papa Patrice kombo na ye ezali Jean Munguiko ya Jean Munguiko kombo ya papa oyo bobuti kolanda nasi bomoni papa onenga zobeta miziki na ye azoyemba lokola papa Patrice soki otali omona pena o pena lokola papa na biso Patrice Ngoi Musoko alors likambu nini ona yeli bino na tongba o epesi Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. la produit na biso Maxi Bien-être bandeko nanga na si tolandi publicité oyo tolandi vraiment publicité oyo na kombo ya kisi oyo Maxi Bien-être za wana pona kosunga yo pona kosunga nga pona kosunga tout le monde bomoni ba maladie nyonso o batangeli biso ba kombo nyonso ya maladie o batangi wana ndeko soki ozobela soki oza na maladie parmi maladie o batangi wana ko hésiter te ya ko commander Maxi Bien
bien-être. Maxi bien-être eza wana pona kosunga biso. Yaya ko hésiter te. Yo muto ba posa nzoto esila yo. Yo muto papa o kokaka lisusu ko satisfaire moi si na yo te. Yo mama o kokaka lisusu te posa nzoto esila yo. Ndeko nanga commandé maxi bien-être o kozala jamais déci. Na maxi bien-être solution ya mabala ebele. Maxi bien-être solution ya ba papa, solution ya ba mama. Ozana mutu moko abela maladie aumeli na maladie azobika te meka maxi bien-être o kozala décité. Livraison eza partout dans le monde. Donc livraison à maxi bien-être eza partout. Commandez maxi bien-être place nyonso kozala okomona livraison ekoyela yo place nyonso pe okozala. Alors bandeko nanga commandez maxi bien-être benga biso numéro na biso ezana koko hésiter te benga biso toko servir yo et puis okomona ozonga vraiment mobimba ndenge ozalaki. Alors bandeko nanga tolobela na likambu o na yeli bino liboso na bino likambu o esali pasi o toye nango penye na bino. Bandeko nanga papa o bomoni na kombo ya Jean Moïko wana na tieli bino papa wana aza papa moko ayembi na ye kaka lokola papa Patrice. Papa wana a imité papa Patrice na koyemba bomoni forme na ye bomoni ndenge pe azali bomoni vraiment ndenge nzambe asala ye. Eza ndenge oyo nzambe asala ye. Tangu tobota makatolobaka te ke na bimabwe na bota mabwe na bimabwe. Papa wana eza ndenge nzambe asali ye meko kamwa video ono bomoni na tieli bino liboso wana bandeko po kaka moyen na afficher bino ba commentaire awezate. Ko kamwa vraiment papa oyo afinga mine internet bato afingi ye olingi copier papa Patrice oke kata maboko po copier papa Patrice oke sala bwe batu balobi penza oyo esengelaki baloba epesi biso mawa epesi biso nzoto malili yango bomoni toye nango liboso na bino toye vraiment to solo lango nano. Toye nango vraiment liboso na bino to solo lango to lobela non likambo oyo. Eza nini na peuple congolais? Eza nini bandeko na ngai? Pourquoi biso ba congolais tozana motema oyo? Pourquoi ba congolais tozana molimo oyo tolingi ka kofinga bato? Lelo papa oyo azana ye bwe nzamba kela ye bwe. Eza te ke ayembi kaka nzembo ya papa Patrice, mais eza ke aza deja muyembi ayembaka. Siko ndenga aza muyembi ayembaka, il faut banda kopona banzembo ya koyemba to ndenge nini bandeko nanga. Papa na biso aza deja muyembi ayembaka siko tolingi nini abanda kopona banzembo ya koyemba po koma aza muyembi na nkolo koma aza na défaut o bake nzamba bota ye nango abota mabwe koma aza na défaut o nzamba kela ye nango. Alors moye ayembela biso nzembo ya frère Patrice ezate po na défaut na ye po na batu bakoloba non. Aza libre ya koyemba nzembo nyonso ya lingi. A se sentir mieux ayemba nzembo frère Patrice. Na condition o aza nango atali na ye boye. Talobi na ye teke o boye. Ayembi na ye nzembo o batu nyonso bazo yemba. Siko bandeko nanga boko yoka ngo motema pasi po na nini. Boko yoka ngo motema pasi po na nini bandeko nanga bandeko ba Congolais. Moko totala ka pe ba commentaire na biso na ba publication ya batu. Moko total à commentaire congolais lelo tokoma ko choquer batu na ba commentaire bandeko za kitoko te oya na ba commentaire batu ozo loba ozo koma ba makambo moko o mutu soka talango il faut azala toucher ozo koma ba makambo moko o mutu soka talango il faut yoka motema pasi eza kitoko te eza kitoko te. Toyebaka nini tokoma mo toyebaka nini tozokoma yeba nini ozo komela mutu yeba nini ozo commenter na publication mutu nga alobaka soki omoni ke oza na ona moyen ya koplia ko ya ko commenter te omoni ke ezo senga nango te o commenter tika na yo ko commenter. Soko moni ke publication moko ekoti ezo concerné nango yote c'est mieux kutu o vanda no ata kimia ke oya ko commenter vidéo ya mutu oya ko finga c'est mieux vanda no ata kimia o commenter na ote otali na soki ko loba na sa motema soki ko finga na sa motema soki ko seka mutola na sa motema sala ngo ata na sa motema ata na kiyo osali no ngona kiyome butika koyaka na ba publication ya batu ko finga kaza kitoko te
botika koyaka na ba publication bato pona ko fingaka eza kitoko te bandeko bozo sala kitoko te bopesa bato pasi ondima peno yono na publication muto fingi na yo lobby na ope okei pe ovandi pe bandeko na nga eza kitoko te eske muteme sala rabino pasi te kandi boyaka na ba publication bato yo fingi da boyoka ka motema pasi te boyoka kana bino mitema pasi te papa bato finga mika po yembi nzemba frère Patrice papa bato bolobeli kaka mabe et puis vidéo on mama komandeko pamandeko papa so bomona nga na okose koma kaka kombo na ye koma kaka kombo onga na pesi bino koma kaka kombo onga na zo pesa bino koma ngona TikTok kende kotala faso papa na biso afingami koma kaka Jean Mungu iko koma pena Jean Mungu iko oke kokuta konti ya papa oyo kende kotala combien bandeko na biso ba congolais toke kofinga ye aza ndeko na biso congolais aza congolais siko soki ye aza boye na condition na ye na ndenge oyo ye aza akoki jamais koimite nzemba frère Patrice akoki jamais koimite nzemba frère Patrice eloko nini o papa o asali afingi frère Patrice te eza te ke asala lokola mwana moko boye série moko tomona ke circulaka na internet awa mwana moko aimita frère Patrice mwana naza kuta ta lokola frère Patrice te mais azwaki kaka agumbi maboko agumbi babilo nyonso po aya aimite frère Patrice tomona mwana wana mambasalaka tomona ka mwana na mambasalaka. Et puis tout le monde après quelques temps toyoka frère Patrice a convoqué kaye makambo bimaka ebele mwana ngo tito yako yoka o alimwe o bwe baba kambo bimaka ebele o toyoka na internet pona mwana wana akenda ayoka na lisuté mais maman et papa ya batu a fingi frère Patrice te a imité kaka frère Patrice ke o bwe agumbi pe maboko nete ke o asala ngolo kwa kochola a choli pete aza bongo papa o bomona aza boye eza te ke o asali nanko na okeli papa mawa bandeko ngala lingaka biloko boye te sala kanga mawa na okeli papa o mawa nandenge to fingi na internet nandenge ba congolais boyokisi ba congolais boyokisaka biso soni yana ba congolais musu boyokisaka biso soni lelo tala ba publication pasteur Marcelo commission ka publier boke bobandi ko loba n'importe quoi bobandi ko finga finalement nani a créé biso ba congolais nani a créé biso. Et comment na Congo soki moto za na stress loba yondo lingi po na Congo koma mbato bazalaka lisu na souci te ata moto akufeli koto bato boseka ata moto wana matanga papa na biso Marcelo to mona ana matanga mais tala jara ba commentaire o azozwa na ba publication na ye Pasteur Marcelo a publié moi si na akufa ki me bato boya na commentaire ba komela pasteur toi aussi tu exagères ata bino moko aza ko exagérer na nini muto akufeli moi si na ye mais tozo ya ko papa tu exagères azo ko exagérer na nini congolais quand est-ce que tu vas changer mukoni pena Congola ko changer to vandi pena mentalité na biso changer bati moni pena video mo boya mutu obeti no mabakute oleki na nga na ucho mona video ya papa oyo Natali nanga kana leki nanga biloko nyoso teza biloko ko komantaka pona ko finga bobo sana ke papa bozo finga eza ndenge ne azaboye bolinga mi boma koma ndenge nini azaboye afingi frère Patrice te ata lelo soki video e komeli frère Patrice amoni akoloba te ke ba fingi ye mais biso tolinga to memango ka grave mais biso tolinga to komisa ka lokola fingi ye mais biso tolinga to komisa likambo ka munene afingi ye apokwa muto afingi frère Patrice te
alobi mabe po na frère Patrice te afingi ye pété. Mais biso nde tolingi tozwango na ndenga mabe. Mais biso nde tolingi tokomisa ngo grave. Mais biso nde tolingi so tosala soki ndenge nini. Eya kitoko te bandeko nanga. Eya kitoko te. Moko il faut totalaka. Moko vraiment il faut totalaka ba biloko tosalaka. Moko il faut tozaka ba responsable. Okoti na video moni pe video leki na yo. Papa batazo yembela nzambe. Ao yembela nzambe. Ana nzembo oya sala ye moko te. Ana nzembo oya sala ye moko te. Azo imiter papa Patrice. Oui, c'est bien. Et ma bête. Posa na nzembo oya sala ye moko te. Ayembi nzemba frère Patrice. Mais botie ngona mutu boye kofinga epo na condition. Bande onanga to banga nzambe. Mo ba makamto to sala to banga nzambe. To banga nzambe s'il vous plaît. Na batu musu ba mérita ma finga te. Na batu musu ba mérite ba mérite ba finga te na réseaux sociaux. To banga nzambe. Mawana mitema na biso esila pona nini? Pona nini peuple congolais mawana mutema esila? Pourquoi ba mawe esila biso na motema? Eya kitoko te. En tout cas, bande konanga ba o ba na posa soutenir papa ok ko s'abonner na compte na ye, ça peut meilleure façon o ko soutenir ye. Comment kaka Jean Mungu iko na TikTok eza meilleure façon o ko soutenir papa na biso. Ceux qui to ko soutenir ye, to s'abonner na TikTok na ye, to s'abonner vraiment na TikTok na ye, mata to soutenir ye, mais to finga ete. Asali lo kama bete, amemi lisumu te, abomi mutu te, ayembi nzemba frère Patrice, et coïncide ka na état oya zanango, ndeto ye kolobela mabe par rapport état na ye non. Nzamba sala ki ye boye. Yo so nzamba sala yo bien, sala oza na défaut te ya kumisa nzambe. Nzambe soka sala ki yo pe na défaut, kumisa pe nzambe. Elongolo bateke muto aza na défaut ndo akota lola te. Yo oza na défaut te ndo akota lola elingi koloba bongo te. Elingi koloba bongo te, vie eza na ba surprise ebele. Vie eza na ba réalité ebele, eza pe na ba surprise ebele. Eya na batu musu ba botama bongo te. Mais likola likambo mo ekomele na vie akomi bongo mabotama ki bongo te. Batu ebele. Batu ebele na oyebisa bino. Abotama bongo te. Mais likambo moko ekomele na vie, likambo moko yele na vie ekomisi e bongo. Mais ye moko abotama ki bongo te. Abotama e bongo te. Alors tozala wana te pona opesa baninga pasi. Tozala ka wana te pona kopesa baninga musu pasi. Eya kitoko te. Papa soka kota moni baba mafinga oto fingi ye. Eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te, s'il vous plaît ba congolais. Na yaki na message nanga pene pa bande ko ba congolais, s'il vous plaît, to meka ko changer. S'il vous plaît ba congolais, to meka ko changer. To meka no pe ko changer mentalité na biso et aux amalamu. Merci bandeko bolanda Irsil Botelo TV, merci Sika dans so bozali ndeko nanga o tomber na émission na biso o en tout cas, bo aider biso ko partager émission o et panzana s'il vous plaît. Aider biso ko partager émission o comme partout. Aider biso s'il vous plaît bandeko nanga to sungana, bo sunga biso to partager émission o et comme vraiment partout bato ba yeba et loko ni to lobeli pona papa na biso. Bo sunga biso bato ba sunga papa na biso sunga papa na biso to tika ko partager ba ko finga yen ba ko ba commentaire eza vraiment kitoko te to tika ko contribuer na bato ba finga eza bato so finga kana ote mais o monika o koto ya finga yo contribuer na lisumu yo poye ko finga et ya kitoko te. Alors merci beaucoup bandeko bolinga Irsil Botelo TV, partager nzamba lola ako pambola yo, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso vraiment na Messenger kande na lobaka na bino ce que zamba no liboso koti. En tout cas partager biso na réseaux sociaux nazo tanga Facebook, WhatsApp, Messenger et aux amala musoko partager bande comme sous bakota moi liloba pona papa na biso et aux ala vraiment malamu mingi. Alors bande konanga ceux qui pesa limbala na ya yambo au koti na Irsil Botelo TV a to lobaka toujours tango s'abonner ko bosa na te cliquer na cloche de notification.
Pourquoi na insistaka cloche ya notification? Cloche ya notification ekosala ete mbala na oyo ya nsima ntango okokota na Ursule Botelwa TV ozala mbala moko notifie. Donc soki Ursule Botelwa TV akotisi émission nyonso oyo ya kokotisa okozwa notification nango partout oyo okozala. Yango tolobaka toujours ou appuyer sur la cloche des notifications. En tout cas, ngana bino tokutani mbala sima soki Yesu azongite. Bisous na baibalinga kanga. Bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.